Mbote na balandi émission comme la motote détonne cette binga la sirana moi na mobalo to pete pete mbisa aquarium tala kasko simba te bongo nanga bodundango ou allons-nous tozo kende wapi boss abonné massivement na Feza TV RTC balobi ya yemo ya bela dinganga babi moi na moi c'est bien elle fait ça très bien ou allons-nous tozo kende wapi en tout cas mon numéro c'est plus de 143 89 96 25 430 plus de 143 89 96 25 430. Je salue mon vieux Eding Motonangenge. Malgré Abim Kolondo Simbinga, Baonde Baoyeba, faut l'artiste noir, le beau gars de la presse, Banamam Bachino, Bachino, nous sommes Motonamino et Sika Bozali. Et puis à mon vieux Jerry Kobetox, derrière la caméra, caméraman central, Babi Moko Eric, Arsenal, donc Tokenara Bongo. Nazana Morote na plateau, Nazana invité des marques, s'il vous plaît. Babi Bob Molema, de Bob Molema, tout ça. En tout cas, caméraman a fait la Bob Molema. Bonjour mon confrère. Ouais, bonjour, merci beaucoup à toi, la tendresse, la sirène, dans mon c'est pété. Kandengyo le barrage. Donc la beauté fatale, donc on est là. Hein. Bonjour, on a bilogno surtout pour la Bisso, place Bozouami, na Kinshasa, na Lubumbashi. Et surtout na Goma, place Bamastalanga, belé, vraiment, Bamastalanga, Goma, Otoï, Balana, Goma. Balanda vraiment ba émission nga ebelé vraiment et bolanda pe émission o na minute na otindela binongo botala na bike botala net trop donc bala goma na pesi mbote ba masa Lubumbashi Paris Bruxelles na pesi mbote mingi na Hollande na pesi mbote pa ya ndoi ya tendresse Marie la tendresse moi ça pembe elongi elongi zanga lisumu na pesi mbote place ozali quoi en tout cas mandoi babi la Marie la tendresse nga pe na pesi motaka nga tendresse nga ngande la fofo la femme all ba ko be vérité likambo na motote Bob Molema obungi trop zo moya na souté et puis tout d'abord on est sur le bon nazarano fanatique no que tu as l'art de parler tant lobaka et kotaka. Merci. Merci beaucoup la tendresse. On avait la lingaro mingi. Bateau balingara ote. Mais on a parmi bateau balingara on a quatre. Vraiment félicitations surtout dans Msala. Merci na ba fleur au bois kelinga. Vraiment merci na omeka suna perfectionnant. On a habité sur la perfectionnant et bébé mais na otika on va ezalara aboué. Na ezalara bien pour ces pélisara au moninga la TV. Vraiment merci le Ozara vraiment côté na fan na ngai salinga plaisir à trop. Ils ont belleté ba journaliste ba chroniqueuse aloba ki na zalara fan na ils ont belleté yo quand même on voit on le bien et puis nga route ya yo ebi déjà depuis kala donc merci beaucoup bon. En tout cas merci beaucoup Bob Molema comme toujours lien na ngozo boma bato pandi mokili likambu ya kinga kati Bob Molema ba lobby yondo zaki na liste ya bato ya kinga kati tu te pourquoi okataka bato mususu na liste ya bato ya kinga kati et nga faut batbaye bango. Oui, tu vas faire partie d'une initiative plus pour soutenir l'œuvre associée à maman Olive Lembe Kabila, la première dame honoraire. Mais nous avons pouvoir de la liste. Nous avons pouvoir de la liste. Nous avons pouvoir on a été puis nous avons pouvoir de la liste de journalistes et au Kenekinga Katina ba Kenetina na pouvoir on a été mi konzamine ne baza kuna na initiative plus so ba pesi tâche pas mutu moko boyenga na oyeba nga mbona te na yebi vraiment makamona te ndi sipasaki donc on a mona nga pe ba benga nga lokwa ba benga ba tunyo surtout na mona ba benga ba tumsu ne ba benga ngai tout le monde on s'est vu na place au tokutana yokana tokutani et ça là est vraiment bien tokutani bisonyo surtout tokende ba pesa biso invitation donc ngai naza na makamwana te ya ba liste o no ba komaki liste atika ki baninga mususu na biki ba batala ba émission no trop ba chroniqueur belé na ba chroniqueuse bo en vouloir ngate nga na za na charge wana te puis na za mokonzi kuna na initiative plus te donc voilà. En tout cas merci beaucoup Bob Molema Kande to lingelaka Bob Molema lelo to moni confrère na yo Ken Piana asangisi ba ex ya Pululu pour passer l'émission batake moi si au Pululu akufelié na mbetu na ebité bizali ya bongo selon déontologie na biso to yekola bi comportement que na sali et ça normal ou c'est pas normal. Ouais permanemment on appelle si Ken Piana mbota trop place à Zali on appelle si mbote place à Zali c'est un ami tout cela n'est bien na lingaki pe mingi amusala na ya salaka et voilà problème est que problème est boy
La déontologie journalistique, Toro Yamba Basionati. Ce ne sont pas des femmes au Bazaki, des femmes légitimes, au Bazaba femmes au Yobaye, Banaki, non, Yunde, non. Biso Yobaye Bangote, Biso Yobaki, Mototo Yobaki, même à Tabasala, il y a un mariage religieux, mais ma femme n'a qu'une sikamako. Et le réseau est bango, ils ont sumbon, la possibilité pour faire le mariage. Soit Bazaï n'a peut-être pas au sala. Et nous, le batte que le roi Bavanda qui a basali mariage, Ninte, Libala, non, et comme déjà Libala, parce qu'ils ont eu à faire des enfants, Basala Ibana. Mais il y a un petit souci. Moni niveau de même la Moussala Oyo, c'est vraiment des fois regrettable par rapport à beaucoup de choses. Il y a des gens qui au Basobaye, Bazo Sala Moussalo Naninga Britandela. Mais moi je vais vous dire une chose, Tendresse et Pinaï ça bandeko Basolanda Biso. Au moins guerre uto bima awa bimi ya magambo ya kinga kati nini ye bana poto tiraimo na avec le comédien, les artistes comédiens. Et puis il y a aussi des journalistes au Bazaki inclus dans le habité. Oui, je vous dis sincèrement, dans le bango na ouvert, tendresse. Navana la ngaïka raboto son année très bien. Tobetane ma solo très bien. Très cool. Ça m'a fait énorme et choquant. Azaou benga nguta le bananga ki na moi malamu na singa batumbongote. Ndenga za na batu musuba déranger batu certain de langambu mozulu balanga ke pona nini osenga ngate so na problème na lo bango lelo na caméra pona ebisaye bato ba finga batapotonga za liste wana ti ya talanga lelo bo talanga na lelo na caméra na ina ebiso vana kota na mambo tendresse ona zonga na magambo talanga caméra nga finga batu te na télévision. Nous avons bien éduqué, tendresse à Ebiche, Bisolet, au Lovan en Giringir, à Ebi famille, à Oyana Pan, à Oyana Toa, Marlène Kassanga, Token de Kokocha, Weranson, Poa Banini, série Wana, Naba Joli Walelo, série Wana. Vous comprenez? Nana finga batute. Au Kanyelinga Kanda, Nalingaro Mingi, aux Assor Nanga, Nazoki le roi Yana, Mami Molema. Na Chio na place à Mami Molema. Le roi Yosatos, comme au Bakisami, na Katia, ya famille na Biso. Mais na Kamwa, à ma grande surprise, à Tindelinga Voice Moroboé, soit disant, est-ce que les comédiens ont fait un pété? On n'a jamais comédien à finir Bandekonabiso à poto. Il nous aide aussi. Bandekonabiso à poto n'a bête la maman livre beaucoup parce que à chaque instant, à chaque fois, tendance Yozana, la série Nozana, ce qui est problème est que les comédiens ban poto bazaro sa cotisation. Moi, t'es à libérer bango. À libérer bango, on a moins le remontant sous. Banga basala bambongo belé babimisa bambongo na fin de l'année oyo maman lui va sala ki eloro mo boye peut-être à libérer bango oui nga mona na beteli maman lui maboko na beteli pe bande ko poto bo silikate parce que maman lui va écarter ki bino longo libino non mo pas si moko boye peut-être bonga ça ba cotisation mais c'est rona choquant a otale miso tendresse na bika tala tendresse a otale miso tendresse to ba finga ba tapoto boye bi bango nga finga sur la tête de mes parents. Je n'oserais jamais n'oser dans un micro dans la tombolango na bandolo ba bino ba tapoto non baba ndeko na biso yoka si maman livre atinda maman livre linga batoué ba comédie ba finga ba tapoto au linga ngote c'est une maman respectable au linga ko tu guerre wana salamate donc si ba guerre wana salama yoka si tom su ya sepeli te sepelate a zela jour mususu obenga ozala obenga boza bandeko boza aloba kanda lobaka. Est-ce que bino boyeba ke boza bandeko boza papa moko mama moko boyokana aloba na mino bongo aloba te bo finga bango te mama wana aloba biloko wana te et puis tom suma rambo ba guerre onde salami et choqué azaka muta azaka eloko etouchaka facilement nazongi na eloko maman yokanga nga finga ba tuté soko za bezo to solana bien to songa solola ozako benga nga mwana malamu lobalanga bob elo moko na retenir pas na obinanga bob parmi bato basenga bato mbongo ba choc bani ozate papa. Pourquoi on magambo wana ya artiste comédien on latisanga po wana ozwi ngo pe no latisinga ngo komisinga obike no bob non c'est un comédien te alatisanga yango atindelanga ka voice asuka ya magambo wa comédien wana finga ki a bloqué nga kutu te to tikalika na hotala ba stati esika ka hotala na stati na yebisi yango mutu na nga moko boye wana zape na entre nga na yeso ezwinga na tongo midi poko na Kinshasa na yebisi n'a effacé numéro 7, on a habité quoi effacer tes tickets kabong. Et puis la fille on a tout naki, elle a toujours conseiller à malamu. Aïe ça ngara ko sale le kamboité. Na c'est n'a effacé numéro na atika pota la raba nanga te ko effacer te azaka sœur nao. Azomi e baté le roni azosala. Na tiki. Okanda ngwe pa na ngai.
oyebi tozali nini tozosolani makambo moko boye oyo tozosala baelo mwa bien tosala na yango mais na comprendre te ser nanga changé mpo makambo bacomédien alatisi nga ngo journaliste c'est pas sérieux nga nasepela ekutu te nde guerre wana ebimai guerre wana ekotisi mo bampiaka ebele bato baye baboyi osini bambongo na bonani heureusement ke mamo livre azalaki wana donc intervenaki donc voilà Ken Piana t'es un frère tu as fait mabe osali mabe wana toye bango fallait pas obenga bana basi wana bana basi wana na défendre kokote kokote oyo banene ba ndenge na biso na yebaka on dirait c'est un koko ndira zo sama ba théâtre pe tendresse na yebi avec Nigeria avec Nigeria ngaba ki na ba business et puis na yo ba na mamba théâtre et moi uta bob molema ba serengo bob molema lo ro bandi bo ro ya pe sa pe mission na ngai te bani bo na wekande sala mais lelo yo nazo mona ba titre Coco akimi na $10,000. Maman n'a tendresse, na respecta bana basi mingi, na respecta ka mingi. Yoka. Au moins on a pété na tika na leki tendresse wana te na ligate. Ma finga te. Yoka na bengo komba tandula. Tandula yoka. Au moins $10,000 ba to so ba comprendre te. O ba beta li solo ya $10,000. Expliquez biso. Ngana yeba te. Est-ce que ba image one za baba? Ba image ba o mona na internet ba YouTube za baba te. Et ça va baba te. Vincent Chilouze azaki wana. Maman Gel Kanama azaki wana. Batunyo surtout ba journaliste ba chroniqueur ba tutu bazaki wana. $10,000 et bimi boye. Bisonyo surtout to moni $10,000. Respect maman Gel Kanam, na PC au reste place aux ali. $10,000 et sali obsèque. Ni pakaloui, ni famille anani ya poulou, ni pa nani. Oka kite maman Gel abi azo organiser ba obsèque ya poulou na $10,000. Ba organiser lango ba obsèque. Bocha amno makele te mutu moko ta tchaki o non ngana bimisa ina somba ki podium ngana sa ebe non $10,000 wana sali musala nango. Si e komi na suka moi j'étais là. Si $10,000 wana komi na suka sali musala nango merci à maman Olive Lem. Maman wana sali oyo ko ko sala. E bimi kande to ba jour muso to soneno e miso to soneno obi abimisi moya mukio azalaki nango na ndenga elobelaki mukolo. $10,000 wana ebimaki en ebimaki boye na caméra mais ekende ko sa musala nango zongi ni maman Apololo ni Coco ni nani ni artiste comédien moko asimbi $10,000 wana en espèce na maboko boye pour akendo sa lango ba obsèque non maman Angela gérer les obsèques et c'était bien récit total et sili o akendaki ke yo akendaki te moi je m'en fous maman na bango taliban moi je suis journaliste je vais venir là pointer le micro o lo balobi wa boya vanne mais kolobake la femme là moi c'est batouana to kufela mobali le na lobby ayiba $10,000 tandra sobi obi $10,000 yana lo yibi makila pololo te maman to lo bato salon batu o salon elote o salon eloko te na vie na $10,000 wana c'est rien $10,000 na tandola na biso siko la sirène so ba pese yango babi cheno masala nga bob molema bola cheno bobo cheno to tumbango apa obi ke la wana ko vide lelo kaka mais ndenge na ebeli Coco c'est une business woman aza mwasi wa sala mbongo ayebi business ayebi nini Coco boulot na bujaka na ndenge na ye abunda na ndenge na ye mais je crois pas que Coco a piqué $10,000 $10,000 wana bozonga vers les images bossa la rétrospective regardez encore une fois les images qui sont là na ba téléphone na bino qui sont là na ba télévision na bino botala makamni $10,000 wana salaki na makamni oyo elobama ki na l'air ba que présenter $10,000 wana na famille Apololo. Merci beaucoup tendresse. En tout cas merci Bob motika la deux questions avant Yasuka comment na lelo bandeko wa comédien kaka tomoni en tout cas Fally Maswaku félicitations vraiment au Kende kotika Chikoti na suka tomoni Maswaku Jinola Pomba Kwikwi Mama Kalunga kaka na cimetière tomoni na mutu na cimetière na l'autre là na stade mituka eyeki ya ba comédien ba loué ba se ba tapage nango kuna mais na cimetière bakene ebele bazana ba tokutana nango kana tokutana ba ba rime jour wana na enterrement tomona bango na mituka mais mituka ngo bayaki na rapport c'est na stade mais comme nango na cimetière te eloko bongo ko bani ndeko nanga premièrement la tendresse yo mo utso lo baba loué tom so banga kezo pan kuna ayaki nango na matanga pourquoi ayaki nango po ayaka e matanga tom so bo yaki azana batu musuna sima
ye nango wana nde babetela calcul ye bona ko manga matanga na ke cimetière tete mutuka na ngai tomsu moi ko ma cimetière ezate cimetière ya musika atikali na ko sa tapage o akufa ki ba sa tapage na liwa muninga o bo sali bongo bo ki na ide wana baba lobi boye ba mko ba okufa ba sela pe bino ba sela bino bo so bandeko ba koma ki na ka 5 personnes yona mi tourna bango tomsu fali masoko na peso mbote place ozali Tom Soussou, Tom Soussou, bon, basé dans le signe là-bas. Il fallait m'asseoir déjà dans les qui on est à Icarne. Tom Soussou, on a l'habitude Tom Soussou. On est sur le bic, on est sur le Waki, Tom Soussou, qui va couler voiture, comme sa voiture, on a été place, on a Tom Soussou, à Musika, et à distance, c'est c'est aussi là. Tom Soussou, c'est à Tchaki, et Koura Soukara, Awa, Nini, et puis Panzani point barre. Donc voilà. Ce pas pas le Waki. Pas ma souma Louaki parce qu'il y a un président. Mais je comment il est président, bah vient Bordeaux, bah ça est belé ainsi de suite. Mercedes pas ma souma non. Mais avec le mouton moi danger kuna. Ah maintenant moi je joue na Mercedes mon la boutou Mercedes na au hasard na ngona na boutou et ku faire route na libanda les raison na ngaba 1h du matin on a raison à parler. Ah ouais ndo problème ma foot c'est pas comment problème ma foot problème mais ça on a problème ma foot c'est bon. Bomba mabe ya moto biso bo ndoki belela bomba za ko problème te ou alors nous Bob Molema osa ko évoluer siko na chaîne ya nani qui est Bob Molema alors Bob Molema c'est un chroniqueur comme vous je suis ton collègue na collègue nayo je suis dans la chaîne moi qu'on a travaillé en collaboration na 13 hors TV mais bon s'il y a quelque chose ozo benga musala na libanda na pemeni même pas na yo so benga na ya na travail non ça là. Merci beaucoup Bob Molema en complicité na chaîne Moro Soussou Boeza ONG na CPN na parce que ONG et Sungarabana non ça là na bango. En tout cas merci Libanga na numéro de téléphone mon frère. Libanga na ngana pesi na couple papa Gaston donc maman Liliane et puis papa Gaston depuis Hollande na pesi bango mbota trop place Bazali. Donc voilà, Bazalara a bien placé Bazali. Jean Thibaut Chiboba, joyeux anniversaire à vous. Joyeux anniversaire à vous Jean Thibaut Chiboba, les boss mon papa. Na pesi mbote Fanny, Batunian surtout, na pesi mbote Bolinga Bob Molema, na pesi mbote Marie la tendresse, Ndoi la tendresse, la tandula, et l'ongezanga lisumu. Na pesi mbote à trop place aux alliés, bisous bye, merci beaucoup. Merci. C'est bon, la bonne numéro naé, mais où alors nous devons nous bon Molema Benga Borozanga, Marie la tendresse, le mbote Béiske aux alliés. Joyeux anniversaire à mon grand frère Jean Thibaut Chiboua, de bonheur, de prospérité, de longévité. Ou alors nous tous au Kende Wapi. Bon s'abonner massivement à Feza TV RDC, chaîne Nabino, chaîne Nangakande Tolingelaka. Mon numéro c'est 243 89 96 25 430. Merci à mon vieux Jiri Kobetos, caméraman central. Balobi Yemoko Zonga Zonga Babi Arsenal, Eric Kande Tolingelaka. Fal artiste noir, Bacharge, Karine Mokos Dabaron, Bachinois, Chinoise, Bamoziki, Ndel, Mingi. Moto!